Bandeko babulingo mbuti na bio baye bomesana kolanda chaîne ya biso ya www.zoomelmele.com. Lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente ba émission na biso oyo bomesana kozela tango na tango mpona koyoka basango nini tobombeli bino. Bandeko babulingo lelo tokoloba nini? Lelo tokolobela bino bamakambo oyo etali basoldat ya solo oyo bazali bakengeli ya mboka mpe bamapinga mpona ekolo. Yango ete lelo tokoyebisa bino ete basoldat ya solo mpe oyo bazali bapinga mpona ekolo bazali basoldat oyo kaka bazali na kati na République démocratique du Congo. Moto mosusu akoki koya te awa na niveau ya poto mpo abima alobi ete ye azali soldat ya solo mpe ye nde azali kosimba mapinga ya mboka Congo. Parce que oyo basimbi mapinga ya mboka Congo bazali kaka kuna na Kinshasa nde bazali kobatela ekolo mpe bazali kobomba ekolo. Oyo nyonso bazali libanda toyebi bango te, bazali kaka bato bazali koseme trouble na kati na ba peuple congolais. Bandeko babulingo biso nyonso to na kati na mokili oyo toyebi ntango bazali kobenga motu commando to combattant toyebi ndenge nini bato wana bazalaka, ndenge nini corpulence na bango ezalaka, ndenge nini attitude na bango ezalaka vis-à-vis na kati ya armée, vis-à-vis na bato bazali bana bazali komona bango. Tozalaki kosala constat wana mpona nini? Toyei kosala constat wana bandeko tosalaki mwa to moke mpe toyei komona ete bandeko ezali mawa bato oyo bazali koloba ete bango nde bakokamba mboka to bazali na besoin mpo bakende babotola Congo, babunda mpona Congo, bazwa Congo, mais bandeko ezali pasi. Tozali komona esika moko te oyo bango bakoki kobunda mpona Congo mpe bakamba Congo, parce que oyo nyonso biso tozali komona lelo ezali nde basi moto bazali kokamba Congo. Bandeko bomeka nanu kotala bilili oyo malamu mpona botala mpenza soki oyo bazali kobenga bacombattant basoldat ya solo ya mboka, soki basoldat yango oyo bazali koloba basoldat ya solo bakoki kokamba Congo ya lobi bakoki kozala boye. Botala oyo bazali kobenga commando ya bacombattant, botala ndenge azali kosala bamarshe na ye, botala ndenge azali kobwaka makolo, botala ndenge azali kobwaka maboko. Est-ce que un commando akoki kozala boye? Vraiment tozali kokamwa mingi, tozali koyeba te soki azali kobina danse ya matembele to azali kobina danse nini oyo marche nini ya bacommando. Parce que biso tomona même bacommando ezalaka na époque ya Kasavubu, ezala na époque ya Mobutu, tomonaka bacommando ndenge batambolaka, mais oyo mbala oyo etamboleli oyo atuka bandeko bolukela yango Congo. Et puis soki otali ya pesi mokongo azali kokende mokongo monene boyebi bamama oyo bazalaka kosala bamama oyo babanda kosala kindumba kala na kote ya Oshwe oyo bazalaka basi ya ndumba ya kala ndenge mikongo na bango ezalaka minene. Botala ndenge mwana mobali oyo ndenge mokongo na ye ezali, et botala même est-ce que commando nini ekoki kobanda kotambola atiaka maboko ndenge motu moko azali kopusa pirogue koluka tai ndenge balobaka oyo commando ya ndenge nini. Et puis botala na makolo ndenge azali kosala bamouvement ondire azali na problème na se na oyo ya biso nzoto ya libali toza koyeba te azali na limbundu ou bien azali kobela maladi nini. Botala ta bino moko position ya boye mpenza oyo babengi commando oke alobi ete bango nde bazali bacommando ya solo oke bayebi kobeta masasi oke bayebi nde makambo nyonso ya armée. Est-ce que etamboleli ya boye bandeko nakosa bino te oyo ata soki Mobutu bakei kolamusa ye na kunda soki amoni babiloko abunda bandi na akotitola moto bambata parce que Mobutu azalaki quand même soldat ayebi quand même makambo ndenge ezalaka oyo soldat ya ndenge nini bandeko. Botala na etamboleli tala mokongo monene tala démarche donc aza kotambola on dirait aza problème na se na nzoto na biso libani. Et puis botala ndenge azali kosala maboko on dirait aza kobina badaso ya ntango kala ekondasaka de oyo soldat ya ndenge nini. Est-ce que soldat ya boye mpenza nde balobi mobali yeyo mais oyo azali mobali te azali mwasi ndenge azali kobo ata kuma basoldat ya Kadhafi oyo ya basi bazali quand même na position mpenza soki ozali komona bango lobi mpenza bakomando bango oyo azali komando te oyo azali motu ayaka ntango mosusu na poto koluka vi na ye kaka na bacirconstance ya makambo ya ngunda oyo baye kozwa mwana mobali ya bato na makasi bakomisi ye komanda soki combattant. Tala sikoyo na matanga mpe balobi asala cérémonie ya marche na ndenge ebembe ezali liboso. Botala ndenge azali kotambola bandeko oyo ata soki ebembe yango mpenza balamusaka mpo akufaki na bandi ntango akomona boye akosepela te na tatango mpe akufaki ntango mosusu soki alamuki yango kobanda kobeta moto bambata batambolaka boye ndeko na ngai oyo marche ya combattant ya ndenge nini. Olakisiki mwasi nyonso ata bino moko marche ya boye. Botala nanu komando atambolaka boye et puis azosala parade tala ndenge aza kosala mapeka nyonso azosala ngo ndenge akomi na kote moko ya fleuve mbongo eza makasi sikozo beluka kaka epeza na ndenge ya pasi. Botala ndenge azala kosala maboko bandeko vraiment en tout cas tomikosama lisusu te vraiment na mposa ya kolela kongo yango etomi kaka boye oyo nyonso kote elingi asali mone en tout cas komando oyo mpenza ngai namoni mpenza komando oyo te oza komando te oyo mpenza bazwi kaka mpo batia yo kaka wana mpo osala mo influence vraiment soki Congo mpenza ezwi bacommando ya boye donc tolobaka ke en tout cas mokili ekomi na suka ndenge toyebelaka bacommando oyo ya ntango ya époque ya deuxième république na oyo lelo bazobenga commando. Tala etamboleli tala ndenge azosala makolo. Est-ce que aza na problème na sika aza na limbundu te par exemple. Et puis botala mokongo na ye mokongo monene boye yo mobali okende ozala mokongo na likolo monene na se moto ondire mokongo oyo ndenge baloba luka kilumbwa
Ah, vraiment, tu sais, il y a bino kaka botika. Botika na bino kaka boko kama mute. Na ba komando ya o bazali kuna na Congo na bino, boko kana bino kaka te botika. Vous avez kuna là. Donc bosi bo poli déjà botika kaka botika. Bosse na zela bozo na mboka boka ko servir mboka to tonga mboka botika ba bilo kama bozo ça. Ba démarche ya boye vraiment. O komando ya ndenge nini o ataso ba pesila za la garde du corps na ko boya catégoriquement. Eh komando ya ndenge nini papa? Soko yaki méthode na yo na l'ordre continue méthode. Soko yaki koluka vie continue koluka vie. Tika kolukela makamba, kolukela makambu papa na nga. Yo zali ko beta maboko loko, ko sala maboko loko mutale koluka ngai. Tala ndimo zali ko boka makolo na maladi na ya se biso libali ba boka ko découvrir ko papa. Papa na ngai tika. Tika, en tout cas soko zali na mato ya ko yoka ndenge to yesi tika. Vraiment zali ma mimi. Commando. Bandeko, commando, ko kamwa.